Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout. Rafingindo à Boston et comme peut tourner biso. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV ou boya sel mokilina esia. Ouais balobi Rafingindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Camon. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Merci fidèle internaute, merci bana monde entier, bana mokili mobima mambote na bino pesi bozwami, to sepelaka to sekaka to liaka to melaka to lelaka pe. Lelo toye ko lela na famille ya Gibeli. Gibeli mokonzi bazombo abungisi papa na âge ya 96 ans. Tolelika na Gibeli te toye le pena batu église ya Bondeuge. Bana église ya Bondeuge o akufi aza grand frère ya pasteur ya Bondeuge. Grand frère Nenda Koufi Nangola Awa, tu es Kabulana Mawa, tant que c'est Karana Batu, tant Bolia Rana Batu, tant Matanga Yarafo Kabula Pena Bango, Bisotoza Congo Promo Tozana Pona Nyoso, Oye les Garana Monde entier, et puis Nazana Pona Maramutu les Garana Angola Awa. Merci Rafini Mbaba de la presse congolaise, Biso Angola, jure Bébé Maka, jure Bakundaka. Donc Bébé Papa et Bimi Lelo, Bakundango Pe Lelo. Bon, tout démarrer, Papa Fache voir, Yara Okuzana Biso. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Dans la caméra. Comment on a gilet? Pardon? Gilet. Gilet, on a une famille à Moui. Bon, on a zamwa na suka ya papa ou ya kufi. Comment papa ou quoi appelé biso bana monde entier ba otala biso? Ou expliquer biso comment papa banditi na suka? Comme papa Zali Manuel Lutumba. Papa na ye Zali Lutumba Kenny. Maman na ye Zali Tsuka Sika Goku. Bangomi balewana bazali ba biso tozali bana vieux Gibeli azana Mikili grand frère na biso aza troisième né toza awa na Yatino na vieux Sandoka toza na Maswama toza na Ser Malata na ngai Jili toza pe na mama toza pe na bana oyo biso nyonso toboti bazali awa. Papa boti bino combien? Papa boti biso 7. 7 moko akufa totikala 6. Akufi na âge ni? Akufi na 96 ans. 96 ans. Yeah. Pour la bino za fête te za regret. Bon, ezali mawa. Po tangu mutu abota makezala kesengo. Mena tangu mutu akufi ezala ka mawa po na biso nyonso. Po tokolo ba papa za mukolo alobaki bo sepela. Bosala nini men talaka ka papa mutachaki na mokili okokanisa ye kaka atane loko moko o ezali ya malamu yango wana tozali na mawa esengo mingi na ba oyo baye awa kokabola mawa na biso na bino bandeko na biso bofandi kuna na mikili donc tosepeli mingi ndenge bofandi na vieux Gibeli na mama weke na Gibeli na mwana na ye na blessing donc tapesi bino bambote mingi. Merci Vénébiso Gibeli Mokonza Bazombo, mon thème maman wete mes condoléances na bandé l'enfant 2, mes condoléances vraiment. Et oui papa Belini na souffri na ni pas papa tozalaki na ndaku. Bon bino moko boye bika ba malade ndenge ye boye. Papa pa komi déjà mukolo. Na tangu malade ye papa to meme na hôpital. Et kuzar malaria sima totali ba docteur batali ka oyo ezalaki mais ezaka ka mipepe oyo ezoya yango ezosala ndengwana papa to memake na hôpital esali une semaine sima batindake na salle mususu bon soki mutu abeli na mukuse soki kisi eleki makasi elingo loba mutu abikaka mais na tangu malade eleki makasi nyonso tokumbisaka Nzambe po na tango mawa to na tango esengo ezaka neloko moko tokosala ezali nde kokumbisa Nzambe donc tokumbisa Nzambe na nyonso oyo asali bino boza kuna na biso toza awa tozali elongo po toza na mawa ebembezalaka feti efeti te me ezali nde mawa toza na yango na mawa o tozokabola biso nyonso tosengi bino merci mingi bana poto ba vie ba nani Ser Paulina na bandeko nyonso boza kuna
ndenge nalobi naza na mingi oloba mingi te mais oyo yango na suki wana na lobi na ndambu oyo na habite soki papa zana mutuna mususu akotuna nga. Merci to luko bandiko mususu poza ka yumorote boza bandiko belé célébration recherche bandiko mususu to tuna ba question pour ezala bien. Bana monde entier quand ezala ka bana monde entier to bungi papa to sepela raté na batu to lira raté na batanga ma photo kabola ma c'est pour cela nga papa ngeli na ye ko kabola mawa na famille mobimba. Oh, babungi papa na bango na âge de 96 ans. Tous c'est la présence de Simon Lutumba, responsable de l'église à Bondage, mon collègue l'église à Bondage, pasteur Simon Lutumba. Yende leki nae, leki à papa o akufi. Simon Lutumba, responsable de l'église à Bondage, pasteur à Bondage. Donc tout ça na matanga ni expliquera bino toujours bana poto bana mikili bana mon entier. Boka bola mawana bato balela na bino na bato basikara na bino. Là, je vous signale la présence de Simon Lutumba, responsable de l'église à Bondage. Yendele qui a mutu akufi donc tout ça la mawana ngola, tout ça la mawana mes condoléances dans famille na famille nyoso ya Bondage, l'église à Bondage partout besoin dans le monde. Mawango sangwa et comme bino grand frère ya pasteur Simon Lutumba Ndé akufi atiki biso et puis tu kabola mawana bango. Merci. Nde tosana mawa mingi kombo nanga Mari Mari Tsuka ngana sana oko na ye mwana kasi na ye matanga nde leki nango bien na sepeli na ndengi noko mitika aluka nzelane ya Nzambe ata tozalaki na mawa na hôpital ndenga belaki donc ndengi Nzambe pa bengi ye to sepeli kaka ndenge po to wuta na mabele to kozonga na mabele baza bana pana ngai bango wana tokozala na bango noko lokola tiki bango pana biso. Ezali ngai papa Philippe wazali papa na bino boza baleki nanga boza bana nanga tozali aona na ebembe bino mone bosili komona tokundi noko sikoyo biso toza na bolingo noko avant kenda lobi ete tolingana yango wana bolingo wana ezalaka kaka na Luanda te ezalaka na Ngola te ti bino kuna epai bozali na poto nasengi bino bolingana bosimba na makasi po epai na biso bolingo ezali na esika liboso soki problème ezali boyeba ndenge nini ya koresoudre yango kaka na masolo soki bosangani yango boko résoudre problème. A vida eterna. Sola Genzambi, umuntu imoro wamvu. A terceira. Ditador. O mediador. Eyayanindo kankabudi. O mediador, ou juízo, ou o advogado. Sambisi. O mediador. O sambisi do Calavacate. Mediador. É como árabe. Aquele que é o árabe. Sambisi do Calavacate bolso. Quem é o nosso mediador? Quem é o nosso advogado? Quando uma pessoa tem problemas, ele tem que arranjar um advogado para sua defesa. Agora para nós, quem é o nosso advogado? Para a defesa dos nossos pecados. Quem pode me dar a resposta? Quem é o advogado para os nossos pecados? Quem? Tem muito povo aqui, presta atenção aqui. Quem é o advogado para os nossos pecados?
Deus criou o céu e a terra. E todas as coisas que existem no mundo, Deus o criou. E Deus usou a sua força. A força que Deus usou na criação do mundo, na criação do homem e na criação de todas as coisas que existem, é o Espírito Santo que esteve ao lado de Deus para poder fazer algo que não existia. O homem foi formado na imagem de Deus. O homem foi formado no bem. O homem era igual a Deus. O homem devia viver internamente sem ver a morte. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Deus fez o homem como um ministro aqui na terra, que o homem podia corresponder com seu Deus e dar o relatório daquilo que se passava na terra. E o homem era amigo de Deus. Uma coisa muito maravilhosa que Deus fez para com o homem, mas o homem não estava a entender aquilo que Deus predestinou para ele. Logo na sua criação, Deus advertiu o homem, dizendo assim: de todas as árvores que se encontram aqui no meio do jardim, foi feito para você alimentar. Mas dentro deste jardim existem duas árvores que você não pode tocar: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quero a árvore da ciência. E Deus disse nessa árvore: você não vai tocar nessa árvore. Não vai para o inferno. Ele vai receber a vida eterna. Uma vida para sempre, que não acaba. Uma vida que não tem fim, porque acreditou no Filho unigênito de Deus. Amém? Amém. 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 Responde quando eu falar amém, você responde também. Amém. Amém. Quando eu falar aleluia, você responde amém. Aleluia. Deus amou você. Deus amou eu por nos ter dado o seu Filho Jesus. Esse Jesus vai morrer em nosso lugar, para que todo aquele que acreditar nele, que crer em Jesus, o Filho de Deus, essa pessoa receba vida. Receba vida eterna. Não vai perecer. Não é uma pessoa perdida, mas é uma pessoa salva, porque aceitou o Filho de Deus unigênito. Merci. Ngai David Tsumbu, naza petit frère ya Oya Kufi, aza grand frère nanga, grand Emma. Matanga eleki bien ka totikali na souci ya kozanga mukolo, parce que yende mukolo na biso na kati na famille, kati ya libota na biso kikumba te kindala teka, mais siko totikali ka biso bana
mais que moi ne cause à la soute parce que mon colo a la soute. Donc biso tozali kosangana na bana yango moni ke famille donc faut kokangana bino nyonso bozali banda boye bake fona bino ezali aw donc ebandili na bino yango oyo esika nyonso bokozala boyebelaka mpe biso boyebake biso awa vie ayebisi biso tozala bomoko mpe tosimbana oyo asali mabe boproche ye na ndenge moko ya malamu bobengi ye bovandisi ye soki oyoki asali likambo kende kosolola na ye kokima ye te kobengana ye te me bozala bomoko mpo tozali eloko moko kekumbateka jamais ekabwana via lobaka kekumbateka eza kekumba nova donc ezali ya kobotamela me kufa te tokufelaka na kimukolo sava yango wana likuni ekozala te na kati ya famille oyo aza motema mabe motema likundi alongola akende na eglise akende kotubela po te nzambe alimbisa ye mpe abikisa ye yango wana malamu biso nyonso toyamba yesu kristo tozala na bomoko paske oyo ayambi yesu kristo abanga su ndoki te ndoki mpe ezalaka su te donc yango tovivre ndenge wana. Kiukambi shili vukula nitwa mavantoli mena mashidi nzambi zema okuma kuna simitiere atula nitwa mavantoli feti bova
iwau te bob obutula nitwa muvantotu mena mashidi nzambi kakala ye yene yandizeya kunangieli kokupegene lusidi nzambi zeyi yawu ilumbu kyau kya kitatu mena tukange malungeni wawu monu mvutwele matondo kufumu nzambi mudiambu makulu nzambi dzayana lufu pasi luna kasi nzila yetukulu mudiambu sukidukwa mabora ulendi banga quando menos. Obrigado. Falando aqui, é só para agradecer a Deus, porque nós estamos aqui para levar o corpo do nosso irmão na sepultura. E isto, ela sempre pediu que haja unidade, amor em toda a família. Por isso, enquanto estamos aqui, a família, eu só peço nas pessoas em vida que haja amor e a unidade dentro da família. Obrigado. Kaguko nasceu aos 30 de setembro de 1930. Natural de Luai, comuna de Beu, município de Macala do Zombo, província do Uís. Na sua juventude, participou nos contratos forçados pelo regime colonial, trabalhando nas fazendas de café. Em 1954, contraiu matrimônio com a senhora Madalena Leco. Com o eclodir da guerra em 1961, refugiou-se na República Democrática do Congo, RDC, com a sua família, onde viveu e trabalhou como pasteleiro. Regressando em Angola, depois da independência, enquadrou-se no partido MPLA, onde exerceu a função de coordenador no setor 10 da comuna de Beu, Macala do Zombo, Uís. Em 1983, confirmou seu matrimônio na Igreja Católica no Centro Regional do Beu. Em 2001, deslocou-se para Luanda, onde abraçou a Boa Nova na Igreja Bom Deus, sendo batizado na paróquia do Palanca até o momento do seu falecimento, isto é, no dia 16 de maio de 2016. Viveu no bairro de Calemba 2 até a data de seu falecimento. Deixou uma esposa, 6 filhos, 27 netos, 7 bisnetos. Durante a vida foi um homem alegre, trabalhador, solidário e bondoso. Bisavô, avô, pai, tio e irmão. Esteve sempre presente na vida das pessoas mais próximas. As nossas lágrimas não são suficientes para exprimirmos a dor e a angústia que estamos a sentir. Pode crer que o seu nome e as suas ações serão lembrados para sempre. Bisavô, avô, pai, tio, que a sua alma descanse em paz. Obrigado. Tudo aí foi para bom Deus. Acolhemos com salva de palma. Não é preciso mais nós falarmos, somente depositar o corpo do nosso ente querido na sua última morada. Antes de mais nada, levantemos mão em cima para poder agradecermos ao Senhor.
Maman Sophie. Mutu akufi mwana nanga. Mwana nanga penza. Kombu na ye pa Manuela. Kombu nanga mama nsenga panzo. Mwana na biso akufi bato bomoni na ye kukunda ye. Ebembeleki malamu. Tokundi malamu. Likambo ezate. Eleki kitoko. Mwana na biso penza kundi mi penza kitoko. Ngai kombo na ngai Pedro Bangawete naza pena petite sœur petit frère ya Wete waza mwasi ya Jibeli wa kundi papa toza awa obike toko partager ma ensemble ya mwana monique toza famille toza a ya bon message naza na pour na famille oyo ekufeli ezaki tobos na te to ba chrétien nzamba lobaki totaki mabele tozonga mabele ya moni ke unique message naza mpona ko fortifier mtemma moto ezoki ya mwana ya ezanga bon babenganga mikitisa moto pambelo ko ezanga ntina kwa kande bozomona to na kati ya ba Afrique mais o bayebi bon papa zoki moi temps trop na maladie banda papa beli esali au moins ba 1 mois et demi to koloba mais avant ezaki moi ba douleur to bundaki to zoki papa to kindene na hôpital après hôpital papa comment bien menangonga mobo na chambre ba changeaki et changeaki lisusu papa zonga na koma après wana epeselika mubulu pera zongti molimo alors nangongo shwa mususu ezate po mutazwaka molimo muteza nzambe biso moko tokoko bunda te to loba te ke ngonga ngo yango te po yokende mais comme ezaki nzamba pesi ngonga yangwana papa sili kozongisa molimo ti lelo bino pe bokomi nde bomoni bato ebele bazawa tokundi papa naki papa kufi normalement âge bando pesa donc âge ne normalement eza 81 ans o eza na kati ya billet na to mikanda na église bon tozaki normalement bato bakomaki o bayebi nde bakolaki bapesaki explication musume na biso bana o toyebi ezaki na kati ya mikandane ezaki na âge ya 81 ans 81 après wana bato bayaki babike papa kufi normalement bapere aleki netu auti oloba pere aleki David tokutana na mutu mususu ayaki pembeni explikaki te nde toza boye oncle akufi na 94 ans o ajonga na okaki pembeni na vie musu bazaki na ye apesaki moi témoignage te na âge biso tozalaka nango vie azaki de na ba âge ba 7 ans likolo na biso na ngongo vie fois sala ba 94 ans ba père bon normalement na kati ya libumu na baonde babotamaki au moins 5 personnes bon pour en tout cas nazo remercier mututu oazaki akaboli mawo na biso partout baza toana vie nanga vie Jibelino na kati ya Hollande donc yenda salaki ba image tout ebima tutu na bolingo ke tolela papa na honneur nyonso mututu asepela na pesi pe na blessing lifanto deuxième lifanto ya vie na Jibelina ndoi peka ya vie na kati ya Hollande wana libota Welshang mama prêtre ba prêtre po mère ya wa ba danser tozana na kati ya mikili ye wana totikali na kati ya ba poto azaka ka ye tozana ba sœur na biso Paulina donc ye paza sœur moko o azana kati ya libota tovandi na ba temps belé na ba Afrique ke Europe ayaka pa zonga bambota trop mutu nyonso esika zali na ba mao tozana ngo donc tozana bato belé photo saluer normalement tozana baniki ba sœur Paulin ya ba star ya ba vieux star ba vieux na star ye mutabali tantini nangai ye mutabali tantini nangai Paulina comme grande sœur nanga Paulina vieux star abzaki pe grand star na ba football nde ba ebelie bandakala bon toza pe na ba sœur Viana na kati ya mikili bambota trop pona bato nyonso bazokabola mawana biso toza na ba sœur na ba ya mbinga
tozana baya mbinga ser mbinga tosepeli patron de bozo kabola mawana biso toujours tozape na bino na musuni toze longo te mais n'esprit tozaka ke longo nde na zolo ba toujours do ezaka ka bongo tozana ba na balandu na kati ya mikili ba petit na biso be tozana ba Beri France Beri France bambota tro na bino nyonso ba petit welcome bazali na kati ya mikili ba petit Bivens bazali ba petit double one mutu nyonso na kati ya poto ba sœur Christine ba sœur na biso nyonso bana kati ya poto na ba sœur na biso ba sœur Sagrada bazana ba Canada mutu nyonso partout azana mokili mobimba tozape na ba bandeko musubo Auguste na kati ya Bolande ba mikiliste weple bango nyonso bambota tropo eza libota weple toza yana leki ezaka bongo nde toza na Godard aza mupanziawa toza na bango nyonso barudo mutu nyonso azotindaka bambota tro na mawa o na likambo ezubiso comme eleki botopesika merci pa ya Nzambe do onga na zalai nango yangwana bana mikili nyonso bambota tro partout bozolanda biso na monde totikeli binoka ke bele ya bambote po Nzamba za la kati na biso do histoire nange zaleka marque wana na sukika wana koma nanga mamanje bon aza compadre nangai mwana oya ye mwana nangai boso mais mana landela kiti na maladi mikono tsoki na hôpital général ino akufa kito za elongo otinde to sukisi mais gloire à Dieu vraiment ya Nzamba pambo bana poko bota ezamala boko la pe bana malamu ezamalamu bakundi papa na ndenge moko ya bien nyonso leki bien likama moko bokeseni ezate nyonso leki malamu kino na suka nango penza wana penza ezalaki feti wana Nzamba pambola bango amona bango esika bazali pe eza leson na bamususu o bazaka soka boti bana za ko négliger bana na ye donc ça quand même faut pesa carrière na pe ko boko la pe ko former bango ya ande ezali maloba nanga message nanga ezali boye ezali courage kaka baza makasi po eza destination zela ya biso nyonso tout mowe soka kufi biso to tike to bani marche sika pe Nzambe abateli tina aja po tozomona lelo baje ndi bazosila bazokende bakala ndengwana mais ye vraiment pe akufi kati na Yesu nde feti pendeleki awa ya wana biso pe totika ito za elongo na Yesu bote suka na biso peza. Bonjour mon frère. Bonjour. Ici c'est leader pasteur Francilo là. Oui, c'est bien ici. Ouais, je cherchais. Ouais, Maxi Bien-être. Ah ouais, Nazolo applaudir fort. Alors, ah, mais c'est que Magamona suis allé. Masole Soukia. Vraiment, Boro n'a dit ça, mon amour, même Samson, a reçu l'amour. Tu vas pas me la vie sur le secret. Là, la besoin d'amour. Et ça combien 30 € seulement. N'a pas mon amour, les amis. Ah, mais nous, Samson, a reçu l'amour. Même David, c'est ça qui faut le némoana, c'est ça qui est logo. Ah, ils ont 13 rue de Marcadé. 13 rue Marcadé, Paris 18e. Ah, Kitoko, donc, sportif, nous sommes donc, solution, c'est Zoami. Ce que nous avons la force de roi Samson. Kitoko. Ça là, il est dit refaire. Ah, Kitoko. Yo, ça, il est toujours là. Yo, il est habité, hein. Bon, il est bien, attends, on t'a l'idée, on est à bord. Ceux qui ont monté. Mystique dans l'IKIG, on a monté télévision, on a travaillé. Tu peux recevoir par téléphone. Au béni de deux positions, bon, mais on a 4 paquets comme on n'a pas aussi 4 paquets. Les autres étaient tout donc, des fois pas au téléman. Ils m'ont eu tout le monde, ça nous a été téléman. Ça m'a cassé pour travailler, le tout. Donc, le monde, ça nous a tout le monde est que tout ma communion, c'est qu'on l'a vu, ma subi qui l'a vu, mon Congo, que tout ma casse tout. na Marcadé ça continue les ala papa les ali côté à leader production awa oya na Marcadé 13 ozwa Maxi Bien-être keba ba copier combien de papa pa pesa ma 4 pesa mon quoi meka ah merci de neuf années là c'est peu différent à foutre lié hein pesa mon quoi meka
papa oyoka bayokela yango soni te soki oyoki soni otravaille te na poto eza mosala mpe misala ebele mosala moko tozosala pesa nakezo na nasepeli mais cousin eyebi nde kombo ta nga centre service donc so naoluka mpena kiso oyeka na tréserie mankade merci bien-être ezali yango mpona kosunga peuple nasepeli toko nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un site tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mukakoswa kende liboso. Ozo sala fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosamba te. Tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia. Ingénieur a fini nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda la Portonios Belgique, la Portonios. Ouais balobi Raf Ngindu. Congo Promo à suivre. Toujours idéologie babi Bolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter monsieur le côté partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Au Congo Promo avec Congo Promo né au site on a BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau ba boy faut que les États-Unis tout le monde a mis sur télé auto juger ba ba teta ka biso pour le Congo et que